fulu ya kosakala te yango bata misala mabe bozalaka bata misala mabe yango bolingaka salité parce que place salité ezali place bandoki bazalaka. Vous êtes des bandoki, vous êtes des bachor. Merci pongo yo yebi na ali koloba c'est vérité. Soko to kangi munoko la biso mboka ekotambola malamu te. Yango na ali kobele la tongo pourquoi? En commençant par Moutou, le numéro 1 de la ville. Le numéro 1 incapable. Fouteur. Oh ya yebi kotambusa mboka kitoko te. Bozui Olivier Saya. Oh ezala ki bourgmestre na biso ya monga fula. Bomona ki nga tambusa ki monga fula te. Monga fula mboka ya ba érosion. Mais Olivier Saya, maître, heureusement à Tanga, mais c'est le bourgmestre Antolo Ngangé. Je t'ordonne dès à présent, Longola Bafulo Wana. Longola Bafulo Wana. Ce qui te au commun en Zélana yo, du début jusqu'à la fin. Na roti kaote, ah na bandi si j'ai ma tête. Na bandi na roti dans commun en réalité, propriétaire côté na ma tête. Au cas contraire, Ngaka Kanayo. Ngaka Kanayo. Mobutu alobaki RDC wana développement Afrique ils ont dépendre de la RDC parce que gâchette et tout va dans la RDC ce qui RDC a bêti boy boum Afrique évoluer ce que pour Afrique évoluer kasi ba minerai ils ont na est yango bozo bitumba guerre na guerre au sakalate bolingi pe na guerre te na ye na système ya beki na nga oyo beki oyo ezali kolakisa makambo ebele alors bana ya poto bana ya le monde entier bana les 5 continents voilà votre humble serviteur Jean-Fils Ngaye na pesi bino bambote ebele bisika bozali bokozala komona nga boye en tenue militaire mpona kolakisa colère méchant ngazi ya kosakana te ndenge mboka yali kotambola bien te lelo na ye na document oyo babuku oyo nakitana beki oyo parce que mboka da kotambola la sorte beki hein mboka grâce ya boyebiti Jantini Ngobila oyo bana na ye bazwaka $2000 chaque fin du mois à chacun na hôtel de ville na robeta lisolo na ndule ya lelo nakitana beki oyo babuku oyo na bonga mabala Kinshasa bana ya poto bana ya 5 continents babuku oyo bozela bana Kinshasa je suis là pour vous bana ya poto bana les 5 continents Laetitia Mambo vrai chéri na mikili ya Jean-Fix ça y est dossier ali awa ba dossier ya les 24 communes ya Kinshasa ezali awa dossier oyo Jantini Ngobila asimbi na yeko fongola yango pona bino bana Kinshasa lelo na ko banda dossier ya commune Matete parce que balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Na bandi la commune à Matete place nini honorable Raphaël Kibuka a organisé sitting il y a danger c'est jeudi 15 na kati ya Matete wana bokende komona bourgmestre oyo Antolo Ngenge Longange oyo azali kotambusa mboka la système ya beki ali kotambusa commune Matete lokola kaka Jantini Ngobila ninga ali kotambusa ville Kinshasa tika na fongola buku oyo ya commune Matete pona mukolo ya lelo parce que nyonso eza na buku oyo nyonso yali awa tabi misa buku oyo on va parler de la commune de Matete là où Jean-Fix est né commune de Matete la commune de Matete autrement dit ONU britannique Tracy Mbelenga yo yibi ce qui babengi ONU britannique cela veut dire organisation des Nations Unies Matete là ko coiffer ba commune ebele yango bazwaka kombo wana ya ONU britannique mboka Matete commune ya ba idingo moto na ngenge la locomotive qui filme des fois te na bosani yote quoi mboka ya ba Isdor Dode mboka ya ba René Moulala Nsingi mboka ya ba maître Dokis maître Mabokis maître Baudry maître Fuluta ba maître Belé ba kufa batika biso que vos âmes reposent en paix lelo na robeta masolo ya Matete lelo parce que Antolo Nganga zo na Matete lokola ndako na ye a diriger yango lokola ndako na ye la commune de Matete na superficie nango mobimba ezali na 4,88 km². Voilà commune ya Matete à l'époque tebaka sango bisotraz ezo uta njili wana 05 ligne 05 ligne 22 ya uta Mikondo
ye comme na pont Matete ezui banunu ezui nzela ya gare ya train Matete tango comme na suka kuna na kola malandi na virage wana tango da ko virer boye arrêt liboso malandi okiti soki longo na re wana eketi na arrêt ya mototo lelo tu n'es pas capable de faire la tour de Matete na kata motuka Matete est comme commune moko enclavé parce que moyen ça la tour Matete wana ezalité. C'est pourquoi l'honorable Raphaël Kibuka ba Raphaël a organiser les lots a organiser sitting il y a danger le 15 avril. Oh ba kotambola Matete wana pour relaxer beaucoup mais ça Matete qui a ko sala musala ki côté. Je vous signale que cette émission méga pronostic il y a mbanga danger et qu'on leka pe na RLTV place nini bébé Bercy Pongo ali ko vendre sa idéologie. Matete ezali na 36 quartiers la commune de Matete. Sokoje Mutoto, Mpudi, Baumbu, Lokele, Maïndombe, Kinsaku, Ngufu, Ngilima, Lokoro, Moloko, tout batende, il y a 36 communes, quartiers, il y a Matete wana. Mais dans 36 quartiers wana, le plus grand quartier à danger, à Mounene, c'est le quartier à Maïndombe. Là où vivait Edingo Motonangenge, la locomotive, il y a Edith Benaraye. Alors on va dans le quartier à Maïndombe. Pour être, je salue en passant. Si tu as la Kinshasa, tu as telema. Tracy Mbelenga, la Kinshasa, bana poto, bana le monde entier. Tu as photo, je vous demande Tracy Mbelenga s'il vous plaît. Tu as photo na ba follow. Tu as photo na ba follow. Ya ba follow Matete. Au mona, bon mona, binomo bana poto, bana le monde entier. Ndenge ni mboka yali kotambola te. Matete o ezalaki penza ke non au côté la mutuka. Wa tour à Matete. Le roi ça la tour à Matete. Si ko tolo banini. C'est mieux Kabila zonga ukoba. Oh mboka kufi mboka comme le système beki ba école beki ba misala beki ba hôpitaux beki tout rien ne marche na Congo wana. Système ya beki kaka. Potambola faut ozo beki pour ozo moi effort. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Là moi Jean-Flix je suis déterminé pour dire non aux autorités de la RDC. Merci monsieur Raphaël Kibuka. Parce que vous allez côté les mako ningi sabana Matete. Néron Mungu parce que Matete est voisin peut y a frontière. Nassi ça expliquer nous d'abord Matete. Donc dans Matete ils allaient commune qui fait partie il y a district il y a Moamba. Moamba est dans 5 communes. Lemba, Matete, Limete, Kisenso et Ngaba. Bango tout va dépendre district ya Mongafo ya Moamba. Ah mboka nangai nazolela Matete wana kaka eza na frontière na Kisenso eza na frontière na Njili sikoyo burkumesi ya Matete oyi Antolongange na entrée oyo ya Banunu place moko ya muketi kala wana soko za na Banunu ozotala kuna na musika oza komona bongo Limete paysage wana Limete za komona na partie ya place ya Banunu wana ndela moko ya muke à partir ya 13h 14h bouchon moko da kana osakana te soko Longange a teki place wana po basala station ya essence or na Matete tozala ba zela minene oyo bandi na Kinsaku wana tie ke na sous région tozala 4 stations soko vu elf na tanga ba kombote na Kinsaku wana en face ya ba building Lola ya pasteur Francis Lola bor moko eza wana station ya essence soko longo wana okomi na Tomba eza mibale tango longo na Tomba oketi na Ngilima station moko 4 wana ekokite yo sikoyo burkumesi ya Matete Antolongange olingi oteka place ya Banunu po bosala ya bino station po mbongo wana ekendaka wapi tozali na besoin ya paysage wana ya Banunu etikala ndenge wana parce que mboka comme ça kotambola bien te yo ye ko remplacer ba elongo ba igende pe o pa abebisaka Matete o ba yusu koteka to kotelemela oti na suka bana Matete bobima libanda le 15 avril botambola Matete mobima pona ko lakisa yeke Matete za bino soki botiki yango ekobeba tala lelo oyo esika kotala lokolo ezalaka te esika kotala lokolo ezalaka te na kobeta lisolo ndenge nini bana ya Gentili Ngobila
bazwaka $2000 chaque fin du mois na hôtel de ville. Bambongo wana kosungaka commune na biso te. Asa na bana combien? Ça la bana na ye fois 2000. Bazwaka combien? Bana ya pamba. Na mwana mususu ya muke azwaka $2000. Eh Congo RDC. RDC. Totika te. Tokotika te. Yango na ali ko remercier mingi PDG Edox Dieka. Mallette satellitaire. Oyo na kati pe ya matete wana ayutu ko sala mobange na flat hotel. Apesi yango kombo les zéros. Wana Edox Dieka prêtre ya tongo oyo abetaka bato ba fenta mafu babake na gauche ya tikali na droite. Soko koti na kati ya flat hotel wana ya Edox Dieka okomona ba chambre tout ba kombo ya ba héros national na biso o ba kufa batika biso. Lumumba, Kasavubu, Musée Laurent Désiré Kabila, Mobutu et les autres. Rossi tu m'en rappelles comme chambre na opeza wana parce que okufa pour la mboka. Vous avez la que non mboka est bien. Mboka est bien. Qui vous dit que mboka est bien? Bon bato ba bini sala la police. Loko là j'ai dit mon colonel Dani Oleko force de frappe. Boye bien nga tambusa mosala ya la police ta Kinshasa wana. Bo ali ko zoye bo ali ko tika endengo wana ko zo bato okutu basala la police te ni formation. Bo ko zoye ya pa bo bamie wana général. Na yebite général on soki ba utaka wapi soki ya ko lokota ndengo wana ya magie obeti chita siba obimi général. Alors on boro pour bon nga bien. Pour bon nga bien. Na longola boro ah ekota kisu ah voilà. Na longola yango. On a expliqué bino kitoko ndenge to ali kotambusa mboka na musika. En tout cas na longola chapeau wana po bomona nga bien na grand bout na grande idéologie. Sitting wana bo ratete bana Kinshasa bana matete Kisenso po olongwa Kisenso okita matete funzele zalati quand on zela matete e ko sala ke muto aleka Kisenso azate yo peut profiter yaka na sitting wala yaka mbango le 15 avril. Oya ko tchapo na honorable Raphaël Kibuka moi la matete ya solo quoi. Là je salue encore les vice-gouverneurs Nerombongo Fumo ya Banga Moyo prêtre bo sangana bo vendre sa idéologie parce que ba liko bundisa yo Nerombongo po ali mwana ya Kinshasa ba kuya ba o ba yeko ya ba na souci Kinshasa te ba na souci Kinshasa ta mokete yango ba linga ko bisa yango na système ya ba beki Tressi Mbelenga la kisaka bango ba beki oyo bo chao no vice gouverneur pour ya osakana na yebiki ba ko sala déjà pétition moko par rapport à Nerombongo pour destituer que soi-disant attenaki la télévision ils a bien été non alors ba bien dénoncer qui ce qui bolingo longola pour dénoncer bino Nerombongo Fumu ya Banga Moyo Jean-Félix azali kolela mabe le temps là parce que mbote pe na bato ali kotala so siko da poto aba partout dans le monde entier dans les 5 continents pour ba été Jean-Félix ali na méchant ko sakanate Koko Muza Koko Choc prêtre nakata ba parisien nakata ba poto autre ko bossa na jamais Katia Njoli Bokongo Katia Njoli Bokongo la française la maman de 4 R yo yepi Sylvie Maswa balobi vrai chéri nakata mikili oyo 4 saisons to bossanité quoi Serge Passotti le mannequin de Paris balobi prêtre ya Ndusa mobali ya Nabwenge Anita vrai chéri ya tongo quoi ya kosakana te René Singi Moulala 4 saisons toujours les kilomètres yé na lobaka bino chaque fois les kili bonala René Singi Moulala parmi basasal mo konzi ya Château Rouge Nasi Bagas Kaveka akenda azonga des fois te batulam paka ba mona peleve na bao na lobi sur les 24 communes de la ville de Kinshasa na ko banda ko beta masolo chaque semaine ya ba commune na biso na bandi na matete parce que moi-même ali moto oyo na uta na matete wana yango na ye na méchant ko expliquer bino réalité ya matete rien ne marche na matete rien ne marche ba taxe to ali ko futa monsieur le bourgmestre mbongo kenda wapi po musala ta ko sala mate ba fulu o bandi na banunu ozokita banunu malandi baumbu mpudi mutoto ngilima partout bate donc fulu na fulu et dans la fulu moko to longoli même ko kiré
procuré caniveau au salaire en côté. Ce que bon est wapi. Parce que ma tête wana na ko expliquer bino que commune ma tête, commune ya pardon quartier Mutoto. Place siège administration tambola ma tête. Bureau ya Bokumès, ils ont le quartier Mutoto. Mais quand on a le quartier Mutoto, on regrette place nini Bokumès à salaka musala. Tout autour ya commune ya ma tête wana full ya kosakana te. Église catholique o etala na marché ya ma tête. Couloir wana full wana elongwaka te. Na Kinsaku en face ya parquet ya Matete. Place nini building ya pasteur Francis Lola ezali. Là je salue les leaders pasteur Francis Lola à partir à Poto. Full ya kosakana te. Yango batamisala mabe bozalaka batamisala mabe yango bolingaka salité parce que place salité ezali place bandoki bazalaka. Vous êtes des bandoki, vous êtes des bachors. Merci Pongo yo yebi na ali ko ba c'est vérité. Soko to kangi munoko la biso mboka ekotambola malamu te. Yango na ali ko bele la tongo pourquoi? En commençant par Moutou, le numéro 1 de la ville. Le numéro 1 incapable. Fouteur. Oh ya yebi ko tambusa mboka kitoko te. Bozu Olivier Saya. Oh ça là qui beaucoup mais na pso monga fula. Bomola ki nga tambusa ki monga fula te. Monga fula mboka ya ba érosion. Mais Olivier Saya, maître, heureusement Atanga. Heureusement Atanga. Parce que ce qui va Atanga qui était le lope, mais Atanga maître. Le coup, la maître honorable Francis Kalombo. Ah! Bateau va être capable, vous avez les bandes. Mon colonel Dani Oleko, force de frappe. Vous pouvez savoir ouverture à ma soloté avant de s'ayendu ça. Mutu aza na posa souci ya mboka lokola nero mbongo wana bozozoya bolingo tshaya l'écart oyo chanteni otikala oliaka mbongo yo moko na bana na onengo posaka bango 2000 chaque fin du mois après ngana vanda nina kanga munoko mais non tu te trompes bana matete botelema na belela bino nanu bana matete petit nanga Bernard Mobutu yo tambolaka mingi na Raphaël Kibuka botelema ba petit nanga Nedjar Bassasal botelema ba petit nanga ya Mpembe fils ya Mpembe botelema ba Jomalia botelema bana tu ya matete botelema bovandisa indusa bovandisa indusa pokaka ndenge masolo ezalaka soki te matete wana ekodinda matete yalaka kodinda te matete yalaka kodinda te mais le comment Rodinda matete pour la ligne batera c'est bourré de salité na kati bourré de matiti bolongola ngote mais c'est le bourgmestre Antolo Ngangé je t'ordonne dès à présent longola ba fulo wana soki te okomona nga na nzela na yo du début jusqu'à la fin na kotika yote na bandi sujet matete na bandi na kotina komona réalité propriété côté na matete. Au cas contraire, ngaka kana yo. Comment vous gagnez de l'argent? Il y a des taxes que ma maman va aller au foot. Matete wana, ba somida bazawana. Ba prêtre ba edox dieka bazawana. Ba NN que son nom repose en paix. Papa la biso akufa minimbu MB. Azalaka mutu oyo kotambusa pe côté transport mais le soki ba transport na ye ezalaki engaza na difficulté ba kombi na ye ebimaka matete po ekedeti kosala ba transport parce que bisika MB ezalaki garage na ye na lokele wana mituka za kobimela wana na dépôt ebimi wana ye lokele pa ekoti lokele baumbu ezu mutoto baumbu po koma na terminus ya Kinsaku wana. Quelle difficulté! Le nom comme la matete pour tamboula bien il faut moto kaka. Soko zi moto wewa. Des dangers. Place Navandi A. Ils allaient marcher chaque jeudi A place Navandi A. Bon est-ce que vous avez l'idée que marcher dans la A? Vous avez l'idée? Tant qu'à marcher aussi là, tous les saletés balongoli. Na kanisa lisusu musée Laurent Désiré Kabila
oyo asalela biso marché de la liberté ya masina wana bomonaka te kuna babiloko elalaka kaka na bamesa sikoyo na idéologie naomona Chantini marché wana mpe eya kota fulo bambongo to ekotaka wana ezalaka géré na bourgmestre masina mais yaka akomi kowela mbongo bokomonaka marché wana mpe ekoma système ya beki oyo marché ekoma système ya beki marché masina soki botelemi te po ezolekelanga makambo mboka nanga Congo nakotikala kokanga monoko na ngai jamais aussi longtemps que boali kobongisa mboka te Mobutu alobaki RDC wana développement ya Afrique ezodépendre na RDC parce que gâchette etrouvaka na RDC soki RDC abeti boye boum Afrique évolué soki po Afrique évolué kasi baminere eza na este te este yango bozotya bitumba guerre na guerre osakala te bolingi mpe na guerre te biso mpe ngai Jean Flix lokola nalobi ke nasala bemission mingi ya ndule namoni ke ndire nayiki diba il faut politique yango tobandi nabandaki na yo gouverner mutu apesi nga badonne ya bana ya Chantini bazwaka $2000 azobanga na dénoncer atanga kombo na ye azobanga parce que bato menaki banquête na biso toyei kocomprendre ke bana ya Chantini Ngobila bazwaka 2000 à chacun na hôtel de ville ya Kinshasa na otanga nanga kombo na ye na korendre mauvais service ou comment na olobongo na émission la fois prochaine pour namoni lelo na tchalande na se Chantini soigné eloko bosali wana namoni wana déjà je koko apostaki na page na ye que non député provincial basengi déjà que non pétition pour la honorable Néron Mbungu vice-gouverneur nayebi que si balie donc nayebi te pour la nga pe na ko s'appelle honorable na grand boule au lieu que motion na ya ko sala ke boum ba destituer yo au sauter première au démissionner na yo pour si on lobi na vérité si on dénoncer tout to dénoncer to yebi yango bana ya Kinshasa botelema na ali ko senga la bino botelema mais pour l'instant comme na ali ko étudier dossier ya Matete le 15 avril monsieur honorable Raphaël Kibuka sitting bokende ko tsaye poa botambola na Matete wana pona ko lakisa longange ke ali ko tambusa Matete bien te Matete alaka lokola na lobanine partout il y avait des macadam na Matete wana macadam wana tout edindama mabele ya kisenso ya emela yango mabele ya kisenso ekutaka kisenso e ya emela macadam ya Matete parce que Matete soin ezate suivi ezate Anto Longange naza kobelela yo oyokaki ntango Facha kendaki nsele pa pêcheur bana masina bana nsele balobaki nini longola biso ye alongola bango Bourgmestre Matete ya nsele kana na kinkole plutôt yaki na kinkole yaki na kinkole tant Facha kendaki meeting na kinkole wana babeleli babi Bourgmestre alongwa kaka alongwa kaka Bourgmestre nsele alongwa kaka ndenge mo pe Longange corrompu lokola oza kotosa mingi gouverneur Chantini Ngobila ozo bomba ba vérité mbongo ba taxe Matete kendaka wapi sur 100% ba taxe ya Matete na hôtel de ville botindaka combien na hôtel de ville botindaka combien il faut le ba vérité Anto Longange Tracy Mbelenga balancer biso ba image ba fulo wana s'il vous plaît Tracy ba image ba fulo ba mona ba fulo wana ba fulo o eza Matete ba mona yango na hôtel bino pe boyoka honorable boyoka na hôtel bino na suka maloba ya Raphaël Kibuka ndenge ni ali ko loba pona place oyo ba nunu wana balingi bateka basala station si bateki basala station ya essence nzela moko ya muke ko empêcher penza bato et ko empêcher circulation ya mituka to telemele bino le 23 commune botikali bomoni na bandi na Matete place Anto Longange bongisa Matete ezali ndako na yo te ezali place oyo kosala musala
bongisa matete ba taxe ali kozwa et non okendaka kozwa lelo deuxième bureau troisième base belé Keba Antolongange. Ça c'est moi Jean-Flix qui te parle. Keba, faites attention. Chers amis téléspectateurs de RLTV, bon on va avec Jean-Flix. Bercy Pongo, bébé Bercy la pointe idéologie depuis Kinshasa na bosanité. Nana Boduga yo yepi. Virginie Manganga yo yepi. Mère Anto Bassasal yo yepi. Botelema, bana matete. Oni Britandela. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui, Babengara matete. Oni britannique, oni Britandela. Boni botikali beaucoup mi foué boye, beaucoup mi yarolala. Kabibi Balemo, maman la Sabri. Ok, Ndoussa. Avec votre humble serviteur Jean-Flix Bassasal. Zachary Bababa se sende à l'honorable que je salue en passant. On a expliqué qu'Abisso l'Indoussa, le Lingala partout, dans toutes les chaînes, il y a Kinshasa. Sur le Lingala Tebarota la haute. Et à la mission politique, sur le Lingala Tebarota la haute. C'est grâce à un seul homme qui s'appelle Zachary Bababa se richi à prêtre Mozalis. BG Manda la moni na mosika toujours. Tata Libandi ya pembe. Petit Zach yo yebi. Nana moi diki toko yo wapi. Encadrement toujours. Betu ba ou différence yena. District ya Moamba qui compte 5 communes. Matete, Lemba, Ngaba, Limete et Kisenso. Le long a bêti ma solo ya Matete na kanda la méchant au sakanate parce que Matete l'a expliqué bien dans débit. Au Outinjili, aux oya au comme na rompe, au comme na échangeur. Quand on du koko ba nounou boy, ba nounou. Au la tour à Matete, au na motuka. Lelo, au moment où je vous parle, au kosa la tour ya Matete na motuka. So ko communauté na kwa malandi wana okiti ozu moto et pousse au tikuna pa ko na mai wana te. Olongo na malandi école malandi wana oketi kota moto na suka kota okoma na rond point. Wana ka moto mte kumba yo. Tant on commune na rond point Kinsako wana okoma na place ba monument wana ya na commune. Moto se kumbi elekiso wana. Matete la boyete. Matete za boyete. Pierrette, Lusamba, ba Pierrette, na kata longe moto bosanité. Winner Bassasal, ma fille, je suis de cœur avec toi. Mazina Zinda Nzuzi, balobi na kati ya poto combo, to pesi mbote na musika toujours. Palfa Mala, le technicien le plus crédible, oya il a longa mundele. Mundele appelle ça respect. Le gars là, biso ba Jean-Flix boye mundele appelle ça respect. Histoire il y a $2000, il y a bana Chantini Ngobila chaque fin du mois à l'hôtel de ville, on va expliquer la fois prochaine parce que tout à l'heure tambola mingi si ma temps. Matete oto yeba ba matete. Oni Britandela, bana matete. Botelema na ali ko supplier bino botelema. Bozala wololote le 15 avril wana. Départ, j'espère Isaka wana rond-point ya boulangerie Noël. Place nini base ya Raphaël Kibuke ezalaka. Bo bandi ko tambola wana tongo ti bo tamboli matete mo ko suka na commune ko déposer mémo na bino. Yango ngai na pena musika Jean-Flix, je suis de cœur avec vous. Et retiens-vous que la crèche yoyebi. Les grands opérés oui Taïs Ntima na ozela oti. On va expliquer nous ça les grands opérés oui Taïs Ntima montalan quand même yoyebi. Ba chanteur à danger. Tant na moni ba chanteur à danger bon na moni petit na bina filé impact ya danger mikolo yonde. Oya ko boya yo sala mokili na ye. Petit na bina filé pembeni na mona ka bongo trop penzao. Na mona ka bongo ba petit na belé ba komodo kimanga ye. Pendant le long, j'espère, dans Souka Awa, pendant ça, précis de ma Kamunali Koloba. Ah, dans la bosse, on a prêtre Baudouin Voula. Voula, Baudouin. Papa na Yvon Voula. Papa na. Papa na Kiminga. Hein? Et Résoline Voula. Tantine Boulantour, petite sœur. Moi, je suis petite sœur, il y a Fortuna Boulantour.
Somotro. Tika na vandi sa ba staff na nga pour se la distance de libanga à 8000 km. Et ça la rappelle bien batanga ça pour tabatanga la papier. Libanga à 8000 km na musika na moni bongo et donc Stiega prêtre. Je te soutiens. Na moni bongo mon colonel Dodé Lito X Dodé Lito Lito ya Dodé Singane prêtre. Na moni bongo mon colonel Minimbu Omo Minimbu prêtre ya Indusa. Yo na sangisa kwa mingi na colonel 7 colonel 7 Masolo. Mon colonel Dani Oleko ça n'a jamais. Ndeko ya Mireille Lukanga aliko de la mboka aliko kufa. Tout ça la justice. Tout ça la justice na Congo. Justice ya Congo ezaka ka pona ba petit peuple. Pona ko kanga ba colonel bokela bango na kanema sese. Bongo motondo ka lève bo aza wapi po kanga ye. Si réellement la justice est là, il a ko sala. Motondo ka lève aza wapi po kanga ye. Général John Numbi bo kanga ye te. Bato ko kanga ka bano amike atie mutu mbeli bo kangi. Bongo ba sase oyo ba bomaki bato na gouvernement ya Kabila. Pourquoi bo kanga bango te? Tous les assassins wana. Bo kangi Karim, colonel Karim oyo bomaki Rossi, c'est bien, tout à la fait de dossier ndenge eketi na suka. Et suka ka nzela te, tout à la honte na suka. Maintenant on senga la justice congolaise. Bo kanga ba grand loup wana nyonso. Ba colonel en cravate bo kanga bango. Tous les colonels en cravate bokanga bango, c'est pas seulement bokanga ba colonel oh alalaki na zandu côté ko saini na zandu bobomi zandu encore mi colonel. So na comme c'est grâce na bino. Pas ali na ko premier na zandu. Chaque tonga la muki tongo akena zandu akiko sayi. Mo yo bomi zandu. Tosimbelenga na suki awa. Bon ça va comme ngaka ka boya tenir militaire, tenir ambro. Pour na relaka ça méchant. Somotro RLTV, Bercy Pongo, Masolo, Mbanga Danger. Dolek! Alors, donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Soussou Na Mikabi Chose simple qui et on est né like. Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Mbote Nabiso. Nga nazali docteur Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et phlébologue na Belgique et surtout na Congo RDC Nabiso à travers structure TVC médicale. Mbote Nabino nyonso bozola Nabiso, nazali madame Tatete Violette, infirmière spécialisée en soins de plaies na TVC médicale, nazali pe directrice ya TVC médicale. Docteur Tatete s'est expliqué que ba vidéo mususu pona makamba benga mbasu. Biso na TVC médicale to créa hôpital benga spécialisé en soins des plaies. Ça veut dire quoi? Tous un service avec un général, tous un neurologie, gynécologie, maternité, pédiatrie, radiologie, laboratoire et ça vraiment bien équipé. Na ba primo ko ya mukie. Ce que vous voyez pas na biso, tous un ba produit o ou tarapoto, auto utiliser à la mikila pour ba machine. Ceux qui docteur Tatete na équipe na ba sali diagnostic, ba traiter cause, na ko rappeler les sous-souké. Ba mbasu mingi o ebimara batna Kinshasa ou bien na mikili ebele, et ça souvent lié à un problème à tuyau. Il faut d'abord que l'on connaître les causes. Ce qui cause est connu, peu importe origine à pota, la TVC médicale te rejoint en charge. C'est pour cela que en tant que chirurgien vasculaire, n'a ramené na Congo la technique chirurgicale minimale invasive aux ESO soignés. Ba médecin na TVC médicale, 77 avenue Kenge na Ngiringiri. Baza formé pour reposer le diagnostic, pour soigner tout et puis ngamoro na opérer. Baza na appareil net bozomona donc
na royebisa bino à travers média oyo boloba lisusu te que ba informat ki bino te. Donc soki oza na mutu oyo abelaka bapota ezokauka te ezosila te bokende pa batradi praticien te bomema ye na TVC médical na 77 avenue Kenge entre Asosa et Chaba na commune ya Ngiringiri wana nde bakopesa bino solution na batali bapota na bino. Merci beaucoup pour l'attention na bino. Donc boyebi très bien maintenant ce que ça veut dire mbasu babwa ke la ramotote ezali maladie. C'est là que Fernando Steele, en tant que coach, j'avais jugé bon d'améliorer encore, de donner à notre client cette excellence, cette propreté, et puis de se rapprocher pour voir tout ce qui peut être comme problème de cuir chevelu à cause des défrisages, à cause de coloration, à cause de soins, à cause de maladies, à cause de médicaments. Et bien, nous, on est là, on est mis placé pour regarder et puis faire l'expertise de cuir chevelu et puis vous canaliser sur des produits qui pourront encore vous aider à récupérer vos cheveux. Donc, on est soumis là à Toulouse. On est à Toulouse, donc au centre commercial de Saint-Georges, juste pas trop loin du magasin de Lacoste. Donc nos habitués, je sais très bien qu'ils vont nous localiser facilement. Et puis après, le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour arriver à nous appeler si vous n'avez pas vraiment, avec le confinement, vous avez du mal à se déplacer. Le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour que vous appelez. Et on pourra aussi vous conseiller à distance pour vous donner un peu quelques menus qui pourra faire de façon que le cheveu soit à bonne santé. Mais pour la penda idéologie, il y a ceux qui a salon na biso et ça la éducation et je veux dire que la coiffure est liée avec la santé et puis tout ce qu'on fait malheureusement dans la coiffure afro, il y a beaucoup de produits qui sont transmissibles.